Sous cette atmosphère, nous allons chanter que adoratrice grâce. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur avec elle? Le Saint-Esprit est en Seigneur. Shakayama. Come on. Yozali lobiko na ngai, yozali esengo na ngai, yozali kimia na ngai, yosuka ya bomoi na ngai, yozali eyano na ngai, yozali kimia na ngai, yozali makasi na ngai, yosuka ya bomoi na ngai, yozali esengo na ngai. Jésus, come on. Yozali lobiko na ngai, yozali eyano na ngai, yosuka ya bomoi na ngai, ngana kende ko wapi nalelela nani yango yaya nakende paya papa kulutu to nani Yesu ila ye kaka na yo ngana kende ko wapi nalelela nani yango yaya na ye na makolo na yo yosuka ya bomoi na ngai, ngana kende ko wapi yebisanga naluka nani yango yaya nalela na nani yango yo determinisa bomoi na ngai, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, kolo Yesu, yozali mokonzi nangu, yena mokonzi nangu, Yesu toyena makolo na yo papa, Yesu toye kosombela mitema yango na yebi yozali mokonzi nangu, Yesu mokonzi nangu ozalaka mokonzi baya babwakama na kati ya fulwe, ozalaka mokonzi baya babwakama na potopoto, Yesu yozali mokonzi nangu, nayeba Yesu kolo Yesu, Yesu naluka wapi kolo Yesu, kolo Yesu na ngai ezamba bazamba na ngai Yesu mokonzi nangu bolimo na yawe etiti nakubabela yo natombola yo nayebisa yo misala na yo moninga malamu oyatikaka ngate atikaka ngate ata na ntango ya pasi atikaka ngate yango bolingo na yo
bamela yo natambola yo Yesu nayebisa yo papa ozali malamu nayebisa yo ozali malamu nayebisa yo ozali malamu nayebisa otona bolingo yaya nayebisa otona bolingo yaya otalata mabe na nga te otalata mabe na nga te Yesu na ngai soki ngai natali bisika nauti na bisika nazokende etindi ngaya nayebisa yo yoza papa mosungi na nga elikya ya bomo na ngai Papa responsable tobandana Yesu na bomwane tobandana Yesu na Petro Kombo tobandana Yesu na bomwane tobandana Yesu na basolo auti na Nzambe mosika Mama grâce à vous si Nzambe mosika Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette grâce bénie, pour cette grâce bénie? Ah non, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?